Hello everyone, welcome to our new video. Mbote na bienyo surtout partout parce que dans le monde entier. Na bande ko nyoso bo s'abonner sikanga ikombo na Anita Mavita. Claudia Kiaku dans Balobi Anita Mavita chonde makambo donc toye lisusu na video na biso ya sika ndenge bino moko boyebeli donc lelo plateau eza ya kolinda babito za na ba star na plateau donc boyebela kaka ndenge match ezokende à suivre bisous. Wa lelo na Anita Mavita show to yambi ba invité na biso o bazali ba invité spécial. O bazali ba invité spécial lelo na Anita Mavita show toko tuna bango ba biso biso ba kombo na bango mo ba se présenter na place biso mo otoloba na liboko na ngai à droite to na mecho la Gina yemoko ai biso bino kombo na ezali nani bongo kombo na ngai Jeanette Milonga. Smoky 9D78 9278. Balabi wana nzambe arabe code international bison to ebie star na bison na UK. Bon lelo na Anita Mavita show to ekolobela likambo ya communication. Tant na bi communication, lack of communication between ba parents na bana. Eloko o ba congolais to benga ngo tabou ke ba parents na biso ba africain ba sola na bana na bango pena clair penate biso to yebi ke even en Europe ou bien en Afrique na ba classe ba koma kotangisa bana na biso makambo ya sex education tana lobi sex education lo no linga na meka koloba na bino ndeti toboti toza na bana ba comme déjà na ba 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans ba komi déjà na makamba basi na makamba mibale siko ba parents na biso ebele ya ba africain bazoko kati lelo ko swana bana na bango to ko yebisa bango vérité ke yaya ndongo koli boye okomi déjà na niveau ya ko sangana bana basi il faut ko se protéger il faut ko lata protection ou bien yaya mwasi ko tozo ke na banzila na oyebela ke soko bandi makamba rolana mibali il faut ko se protéger pour ce quitter okozwazemi ba parents na biso ebele ba olo ba makambo na te mais na ba classe bazo tangisa bana biso makambo wana pe kuta ba classe bazo ko encourager bango ke ozu na yo zemi okoki kolongwa no pe zemi wana oza na droit komela pilule oza na droit ko na basiku kutu ba pesa mo ba condom. Bon, biso to ebiango toza mambo bomba te yango parce que loni leo na Anita Mavita show to loba to ekaka ko aider papa moko mama moko ndeko moko to longo l'esprit wana otoza wana biso ba africain na ebi nanga eza tabou ezali kaucha na biso te ya kosola na bana biso bakati nyonso to mais ndenge to vivre na Europe et senga to loba na ba vérité pourtant osona mwana mwasi ba vérité nyonso osona mwana oza clair mwana na mwasi oza clair na e kozala bien po o aider pe yango moni lelo na tableau na biso lelo na show na biso lelo bo moins toza biso toza ba parents muto azangi mwana awa azate yango to e biso to partager expérience na biso toza na na journal lelo na bino na ebité na ozong sa malobe pa ya Claudia après to ko passer malobe pa ba invité na biso ouais quand ndenge to sololi Anita lobi déjà nyonso tozo linga to aider communauté na biso parce que toza na défaut moko to lingo sola na bana te quel que soit problème ezali maman papa il faut to yeba ko soana bana parce que bana basenga support na biso soki akeli banda to yebite éducation ni kozwa ozomona donc ko sala bien penda ba parents boyeba ko sola na bana na bino donc esaka ka zemi te za na makambo belé comme la rabana to so to ke makambo ya zemi ba malade ezali donc so yo solo na mwana te osa open te na mwana protection ezate o mona ke bana bazokwea na makambo ebele bazokoma na ba emotional abuse basakoma na makambo ebele kati na banzoto na bango donc yango tozo senga na bino donc tozo solola toza na bandeko na biso nde mozomona donc toye ko partager pour to aider communauté na biso to kene liboso pour na bana surtout parce que baza futur na biso bango nde photo protéger bango parce que lobby na biso ezepa na bango donc toza na bandeko na biso nde mozomona donc toko solola na bango to ye bandenge ba expérience na bango na bana makambo nyonso donc merci beaucoup. Na sikoyo toko banda na Jeanette yoza mama na ebite ndenge to me ko expliquer yo moni likambo ngeza ndenge nini. En fait na yimite ko to bolanda biso bonjour bonsoir ça dépend ya mboka bozali eloko bandeko na biso est très important concernant communication between parents and kids.
et c'est vraiment très important. Très très important, bah, parents, tous à la pour moi, on a toujours bana biso photos à la their first best friend. Tous à la mina bango, meilleure amie na bango ya liboso ya osola na bango parce que la seule personne où a koki ko éduquer ou bien koki ko linga ou bien conduire moi na ye meilleur na mokili. Ezaka biso ba parents. Et on a le bar toujours, il y a des catégories de G+. Ce sont les pasteurs et les parents. Parents, ils ont éduqué moi physiquement et spirituellement. Et à l'église aussi, le pasteur se laisse à conduire et dire mais on peut le faire. Pour ça dépend de la prédication au pays ça. Et ça n'est pas parents. Moi na faut la maman ba parents faut la best friend ya bana na biso. Toyeba comment parler avec nos enfants. Biso to même tabou sika tabou ezate. Yo zo mon l'homme so caché na kata ndako eza tabou. Mais li bana peut mon ebon plus que yo. Donc c'est très important ya ko laksa etango monde ja comme na stage ko ezaki faut loba na ye ya komi ko kola bino bobika tango corpulence à moi comme ko changer oyebi kenzo ta moi comme changer. Il faut que nous soyons de tout et de rien. Pour monter au lac, ça moi na yo, koleka yo moko azate. Pour monter sur libanda pas toi que conseil libanda, mais montuana ya okanisa ka lingi koleka parents na ye. Nous avons déraillé peut être mémé na nzela mususu. Mais yo parents biso mutu to leka donc comment est-ce que je peux dire biso ba toto une expérience par rapport à bango et nous to c'est le quoi ba hypocrite dans le babongo c'est ça le mot que je peux utiliser nous to la toujours na ba tendance ya c'est comme si au moins j'étais meilleur moi j'étais comme ceci moi j'étais comme cela non bien sûr ko ba une vérité ni mais faut l'apprendre aussi que au moins nga na le biso le baka ba prendre sur le baka toujours que ah moi na le kanzela wana mais au le kanzela wana mais qu'est-ce que tu es en train de me parler or surtout ba maman photos à ba meilleure amie à bana biso. Mais c'est quoi Ginette na kati yo tendingo zo ba parents tous la ba best friend na ba bana mais ebi ke bana misusu pe ba bomba makambo parents musa ko za seul effort ya ko za close na mona mais mona za makambo azo bomba toujours na sima wana ya moni tang ba lobby na nyoso base fondement ezaki moni ndenge mona non ko avant mona learn from outside. Ça dépend de la relation que tu as commencé avec ton enfant de le bas âge. Comment est-ce que tu as dit parce qu'à chaque fois que tu cries, tu crier sur la personne. Il y a la différence entre les respects et avoir peur. À qu'on respecte je ne peux pas faire ceci pour ne que non, je respecte ma mère. Mais ça c'est moi comme banga yo. Ko banga et ça même pour na biso comme na banga. Moi na ndazana ibi ndazana mama as a best friend. Fona linga moi na so azana likamu muto liboso fo ya ko lobaneza yo. Akokoza te mère amine comme na libanda. Em surtout ça la noto mona ngo mona camarade no nzoka za na yo kansa linga nzoka linga ne yo te. Mais yo ndongo za wana likolo kite mata. Mona no lunga toujours the best. Amoko za kama mwa za ndoki. But you will always want the best for your kids. So biso photos za ba meilleur za te peso moni likamo mona mona sa shouting. No, mais maman no sit down with the mais si ko ndenge baloba ke bana ba feke ba yoka kana ko beta na ko ganga. Ya mo mesenga mo fo ganga. Na ebite simoki eza bongo te. Bon, napena kotwana ke mona yoka na ko beta na ko ganga. Azala pena against ça déjà. On a beaucoup de parents déjà dans kotwana da parents da miseducation. L'éducation mon boya dans ya bien teke. Pour ce que moi non alors rara il faut bêter sigo au moins dire on a bêté finiment pour moi dans sur ça moi être barabana faut dire ba âge de la bande on dit tolo ba oto cha partir âge à 14 ans puis à 14 ans matali kolo tout le monde bana teenager teenager voilà 13 ans couteau hein il y a aussi ko mention auto belo moi bien pour moi la tia comme la teenager a vous non avec bébé azokola sikoyo ba parents mususu pe bébé mingi moi dans un mukia zo monega mwana mukia mine makambo te siko to ngomna ba 14 ans mo sa makambo bo yosko ngo éduquer ndone so rataki ko éduquer tangazaki bébé tu tanga ko na âge wana siko to ngomna âge wana déjà moni ne ba ko wana ba ni nzete ba dressa mo so dans mukia so école déjà était école bien était ngami mais siko zia non please bana so baza mike banesi na ba 10 ans 11 ans
toko lobala bonte ke masolo ke moi donc comme na âge honnête moi na 14 ans moi na 13 ans ndeti bane bien na poto ba deve ya basi biso moi na 10 ans à régler déjà a comme moi déjà ba période na yi mais na ki na ebite so ke salama mais ana poto bana 10 ans au ba régler déjà bazali c'est quoi yebisa ngata mazana 10 ans est-ce que okimba moko banda ko yebisa ke non au moins ndenge comme ko régler bongo foza bike faut la moi mobali orozwa zemi boye siko na ba âge to ko lo bango. Bien sûr, oui. Mais parce que... Excusez-moi, je vais dire que c'est tabou. Parce que là, il faut comprendre. Bis doit avoir parents déjà. Né na bis toi bis doit na bana. Parce que né toi parents. Bis doit avoir parents oyo to développer na Europe. Voilà. Ça veut dire tout na deux cultures différentes. To la sabana na biso kiti na biso oyeba bana biso to la sabana kiti na biso ba baza dans la culture ba bota mino awa. So côté sikoyo moi premier zo ya pe wana na mona ezali tipe wana. Ba parents musu magetu akoli pe awa bote mais azulinga ko adapter la culture o kino sika mo na botelini. Awa ata so betel mo no mo mamuneti ya ba le ba protection ba sexual. Ils ont un point de vue parce que la classe d'État va déjà. Ils ont bien et où tu as mon maman. Ce qui nous a bali, papa, alors qu'on explique maman maramwana ya bali. Ya basi, maman a expliqué maramwana. Et qu'on aider. Quelque part, parce que tout ça tabou, tout ça africain. Parce que on peut ban belé parce qu'on comprend bien on peut tout le monde à quel ban boy tellement nanda quoi l'école ne ko teach école ezali ya minutes 5 minutes 10 minutes et vidéo comprendre teach ça tata bengo su yo mo mo boye yo mo ba pesa ba homework so smoky na ningi na récupérer ka iloko mo pona liebunga ngate nazana omoni place olobi ke papa solo na mwana na ya mobali to mama solo na mwana na mobali est-ce que ça kaka ya moi si lito sorry est-ce que ça kaka obligé que papa est-ce que bakoki ko sala est-ce que ça erokyo sangana te bakokyo sangisango te bon non le sens ni que moni moi si moi si ils ont moi différent bakokela so dipa qui papa se dit zinga papa moi na moi si moi na moi ça à 10 ans la rogo sur les souté of course yeah la rogo sur les souté maman ne l'aime qui non sur la mono aider unique yo la nene moi ça sur la nga mona kene kuna côté ça comme dans 10 ans déjà yeah na ngana make sure moi na mobali yeah tellement biso tu ami bal na ko na ko kene deep que moi solo na mwana penza ndenge mibali bazala voilà zo bana sens na ba la sens wana merci na nga penza na beta si siko nana smoki nana question mobe ozana jeune garçon no akomi na moi 13 à 14 ans teenager omonena ya mobali nano ya kota na moi c'était omonena ba condom ponga na kotanga na ngakombo omonena ba préservatif wana na saki na ye réaction na yata ke papa ezandeni attaque papa africain bon moi d'ailleurs c'est pas dire papa mon ninga siko papa africain mais na koli na poto OK mon réaction na nga la même chose différent papa au benana Afrique te bamsupi bazali baza mais azaka na sika ezaka neti africain ce qui déjà moi na teenager déjà akumi dana ba kondo bani ino ba kino yona na be kino atayo teach été na ba classe déjà ba ça ba déjà bazara déjà mo bekenge bani po ba disease ezali ba pregnancy ba blo wana belé ezali on faut se protéger le temps d'un mona teenager comme na ba blo wana c'est que peut-être ayebi déjà que non faut se protéger. Sur le côté déjà, ça déjà bien informé déjà. C'est au CP là, na moi na yo. Mais pas passer ça déjà bien informé, pas passer habida que non ah tu n'as ça na moi na protection na ngai na condom na ce qui neti besoin bon. Yes. Tout le monde open. Ça da open pas passer dans ce gars ça ça on sait que déjà zo comprendre les maramo boye. Mais yo souhaite que papa on va dire ah moi non monde a besoin na moi peut-être ba bloko ezala no bienté ni faut ta na classe ni ko na ba fille eza bienté parce que mon isa pena vino ko beba on va se biso ko mikolo ko tu ba vino se beba ba relation moi maintenant mukolo mais vino bébé ya ko ce que moi muki so côté des so moi la bloko wana côté des ko monoko ah moi non akumneti moi boule mo boule
okolongola babulo mama akosolola monaka ete nde biso ezalaki papa mono na condom moni donc eloko mpenza tozoboya nde yango yango wana solo tokoboya mais okosona mwana omoni namoni na biloko boye mpona oza na biloko boye okazoni oza nango na ndenge topesa masolo ya communication communication nde yango wana peut-être so otuni baquestion akozala facilité ya korépondre yo papa te eza bakala mosusu boye mais na school mpe bapesa bango yango na baschool bapesa bango bakondom neti biso te tomotanga nana neti ngani na boye makambo wana déjà baprotection basexual nayeba kodana age ba 15 ans na école na poto déjà bala susu de abani transmettre des diseases bala susu de na école déjà donc papa yo so alanga même so alanga te ngasi na yeba ko école déjà donc ce côté ba te ya biso kuna déjà donc vous avez bien biso tous à rappeler na moi courage wana ya ko ndiki bala sope na côté wana parce que eko yele bango merci mon école bela ba na tape na mingi ya kofunga mo bela mingi parce que time is a limit mais ce qu'on a parlé on expliquer moi à terre boita na ba âge na yo boy ça bien été voilà neta moi si netinga papa na ko kele so deep na moi si mais na ko so maman moni boye na âge na yo ko za ba boyfriend ça bien été faut que na classe aussi si la classe non tant maman la ko na âge moko boye on a pour mais ça te ko za na boyfriend mais il faut ça na courage à expliquer ba maman na ma yela so bolega te donc non mon papa de ça na kanda da ko bete les solo que non pour moi bolega so ça na boyfriend kanda allez quand on dans ces yeux déjà moi ce que moi na et ça shooter tant que tout sur la peine à balle na biso peut-être makambo yango même moi mususu tema yebite akeka boye premier tour ka gidi pregnant mais siko atako to bongo te eza pe na ba parents mususu basola pe na bana bango basola na bango bayebisa bango pe ke moi yaya na age okomi soko meki kola na mobali ozwazemi ou bien mwana mobali soko la na mwana mwasi ozwazemi mais bana ngo basukaka na kozwa bazemi pe kama bon moni siko porter ça nini ke olobaki mona ki communication mwana on ba communication olobaki olakisaki mais mona peut-être yemoko amave na ye ake kosama ramobo eza bien te pona yemoko donc eza bien te pona ye mais yo ochaki na yo communication bani osali musala na yo taki parent ozomba donc ba ndeki no faut osala musala taki parent pour lo na sana bana peut-être un jour ni na même là bon même soir nous à 20 ou 21 ans alors ça comme on a été na mona le petit a décidé la marque ne pas passer nana la ndaki donc to boko la biso to après au guide baba na me nzambe ne mtu azoli ko battre la biso ni tout donc na ngai na bana biso tout to dépend pas ya nzambe ozomba biso to ko sala the best que non to luka fa bana na biso mais nzambe ne mtu abi fitir ne zokenela mais siko ndeti ser moka lobi na ngai yetema aloba alemba bana ne bakoma tina niveau ya okotisa ya mibali bakota ba girlfriend na bona ndaku ya basi pe bayaka na ba boyfriend na bona ndaku siko na evite papa na bango azana ye aza singo mavata aza na mobali papa na bango aza na ndaku tema baloba balemba yebika bana ngo nde bana msu bazala ko simbi boye bon bana misusu bana nyoso tote bana msu en Europe to yebi soko simbi boye ekomio police boye na boye o so shoboka tema mama na papa baloba balemba et comment na niveau batika ba comment koya na ba boyfriend na ba girlfriend na kata ndako solo bien moti papa na mama basani ni balemba Timo solo biti mais balobi jamais nzo balemba minu you never get tired of your kids and on thank you very much sorry to say this ya una oloba omoni base is the key eza toujours moni nzembo mari msoma yemba yesu kanganga singa na kingo ata na kimi na zombela ko na pia ngo toujours exemple eza lokola éducation ou pesa na ni tout to beka avant éducation à base quand moni base et là on est sur fondement de lobiki nzete déjà soki tengami qu'est-ce qu'elle a commencé na bas âge déjà est-ce que ba laissa leni na bande ko pesa pour moi na ona a end up même ba boyfriend tu ba girlfriend ba même na kati ya ndako ba respecter ba parenté ya en plus mais ba para ba loba ki zelate mais ami anite ma vie
Sur le grand bec, parents va s'ennuyer, donc si balemba bana na kala yango moni tema balemba bango de bana ba kundu na tina ta ya kokotsa bana mais toujours beta venant sur l'éducation yango moni eza beta ko bana de kambo na se ozo batana. Qu'est-ce qui est fait moni ba pesa mo ça mon boy ngana bana ko mama ba rap na nga dana dana bon de bana na 12 ans lona na 40 ans donc na boy na biso lo muso ça si on a banané na 40 ans boy ezala pas et simbaté voilà et simbaté donc ce le retour éducation banara na âge qui vous ko donc ti okomona ke no mwana wana ozana odasi na kota mwasi na ndako boya ebi da lwa ndenge zaka na palende ba papa ba solola ka makamutu moni ko solola neti neni faut un mot peut mwana boule pe ya ko négocier na bana na biso tout ça la te ka esprit na ya ki brutalité ya moni nga mama ko beta mama ko ganga na lingango mingi parce que bon mingi kutu na lingango parce que ça abusive donc des zo gangi na mwana asali ka mo gangi le o mona ke bana ba koma osama mnanko yo kasi moi ça na zo kocha na ndako ezate tangu papa na mba azali peut-être ba ko kuta ça côté ça qui déjà ya moi c'est moi ça la pe mona boye mais ba côté ça déjà obini ba côté ça déjà ba nene zila musu papa zati ba côté ba ko kanga bango ba ko kanga bangwana ba boko bima ozo comprendre donc fait dire elle comme ce que papa va le mbi boye bani parce que ba lemba déjà bana bana kala parce que éducation ba lemba ngote déjà yo to beto sur la communication donc on appelle à believe na habiter mais à believe donc on doit communiquer na ba no bien ba no beto le masolo attends moi sur communiquer bien avec ça na dai mami et puis le nom à l'école du monde thank you eh man pour parce que tant on beto masolo best friend et moi que tu as friend na bango we like my friend na bango tu as like le cola la masse na bango surtout on a close bongo et puis comme ça close moi dit dit mère na bah pour moi on peut savoir exemple la mère là mère na ce que tu as dans beaucoup là parce que maman faut ça le roi bana ba indien bana ba nini si ko na moto na bana ba indien na mona ke bana ba indien niveau parler bango ni autour de mingi niveau parler ba négocier na bango asi na moi nous avons sur sika classe na yo olandi mobulu to landi boité sur sika 16 vidéo sika fo oza la car omoni shop wana eza ya yo donc tant que la classe na yo donc bazo négocier na bana na bango bazo créer ba idéologie pour bana bazaka mona ko ngai na robunga to parce que na la responsabilité mo boye ce qu'on dit biso boye donc père na bino mère na bino yemoko papa na bango kuna batikela yere donc yomoko papa na yo atikela rien donc yomo pe noza matete kaka biso tikala biso lo morote donc mo négocier pe lo mo yo négocier moi na so moi c'est obiki neda moi na moi so sika université na ba car na ndako na yo mo shop wana mo shop na wana eza siko no ko bongi mère na ngazo na bisanga ngino na bana ba ende mona ende sisa ba sopela de aka pata tana ba ngo siko ngani na bo 16 ans fo na buna na tina na bo na karata fo na buna na nga moko osomba siko ezali ba négociation un moko ko négocier mona poko tourner neti ngala ba exemple na nga moko bana na nga e mona oganga moi bino dadi boy shawe sino ko pa siko bino négociation na vivre na bino ndenge ni bo expliquer na ganga kana beta hotel dadi to sola ok c'est bon on va bien to sola bino pe fo yoka ok donc bino se bo yoki na mona ganga izati mais bino se bo yoki tenga pe na oganga to négocier ya mona ke côté na za pe do na za mon expérience na l'expérience il y a 12 ans aux agitata et pour moi on a besoin dans 12 ans ok donc na expérience à 12 ans aux agitata na mona ki ba mo tourner na négocier isimba ya mona communication pendant ngazali très important na biteki na biteki keneka ka ndenge tuzolobela mais eza facile choix eza facilité mwana za da mwana mwana obulende yo bulete so ko ozola accéder à mwana na yo ko boya koyoka tamu ozofinga mwana na yo ozobale mabe elingi bani ozola accéder à mwana makambu wana déjà oh yo ofingi so fingi mwana olakise ndenga ofinga okay so ko bisi mwana otala omoni tantina na soka bengi yeseki na zati
C'est ça. Donc là, on sort qui ça est déjà. Mais fondamental, c'est ça qui nous fondation avec la fondation. Ce qui fondement exact, mon histoire le banque de ton âge 14 ans. Ce qui fondement exact, les collègues qui t'aiment matin au sein de l'autre. Voilà. Et en plus, et là, on a toujours koloba de Thank you very much. Wrong and 100% wrong. Ya ngo moni mundele, bien police wa kota ndako no. The first people you always have ban mikie. Mwana attack, he can't speak, but brain na ye. Those are record. He's recording. Maramutu oyo sala. Parce que ya on a vu pourquoi observer. Et ça maramso mon sali boy, hôtel boy oh. Il pas sali yango. Ndena bien, on aime bête. Pourquoi? Déjà c'est na yebi. Pour nyoso to sala, oyebi loko ezaka mutu asale mabe, yepa linga sa mabe wrong. So ba sali o mabe, nzambe peut-être l'élection place wana. Pour yeba les souffrances ezala bon autant mon mutu o souffrir. Autant que pas ces ala boy. C'est la même chose avec l'éducation ou bien la même chose avec façon ma parents ne soient même la biso. Ngani azo personne avec parents na la pena 100% affection te. Na ko luka affection de wena lingite moi nga pas ça nga pour une expérience nga fona luka na pesa affection et puis en même temps quand je donne l'affection à mon fils na on sentir affection les akoiso nga o nga na rata na on so mo pa na ye po oh yo pesa e that's what's going to give you back. C'est que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Toi, tu n'as pas sémé l'amour. Tu penses que ton enfant peut soit amour. You are wrong. Ton enfant ne te donnera pas l'amour parce que au teach you love te. When you're giving your child love, is that also teach you how to love. And quand les relations au robinet, I love you too, mom. Yo lobana moi I love you te. Des fois nous pensons en Afrique, le rose au tindara moi en école, c'est ça l'amour. Il y a une différence entre nos parents africains au monde bana chambre. Na bango yo po na chambre na yo ozwaka temps ya dialogue na bana te kosola na bango eza totally wrong omoni tango pesi mo na phone eza lokwa na tindie na social media na tindie na mokili tu prends pas le temps avec ton enfant osola na ye bo fani pe bo la TV na bana ba tentem suna bango pe fanda tala ata movie ya pamba oyo so para bele sala mote osala yo kene na chambre tala mo to kene na chambre omoni calme mo na fandi. I'm talking about my own experience. When you want a child is that they go mama na ngeza kinga moko. Na vanda na chambre. The devil can start talking to you when you're by yourself in your bedroom. Of course, yeah. Azo intoxique ko choma na matoi. Mawa. Et puis eloko ane sala nini? Ozala société. Ondozala only by yourself. Yeah. You will develop it. Yeah. Au fond na tout passer attendre bango te solo na bana otiki mona na chambre pona yo donc te bo fa na chambre ta la TV na bino na chambre o passer attendre mona te o solo la na mona te o lobaka na bana loko te afandi na coin quand est-ce qu'on peut c'est amour wana total la TV ensemble na bana today we're gonna watch a movie, let's have a popcorn. Spend time na bana. Spending time is the key. Spending time talking and à chaque fois sur la mwana même young smoke à lobby tant qu'il bande boy garçon à linguer à bête solo yeah I got friends oh bête la maman est solo et c'est pas aussi qu'ils sont à bête le maman shout non PC conseil fan de ça yeah ne vous mettez le somo il y a 10 ans on a arrêté pour bana na biso mingi à partir de 9 ans 10 ans c'est spécial ya basi bazo réglé siko au moins appelle papa solo là maman solo na moi na moi cité donc nenga zana amona ngo pour moi mususu pa bombi ayebisi maman te donc bovanda moi na réglaka na ye parents oyebi siko eloko biso tozo yela nde to pesa conseil donc bosunga bana na biso parce que futur na biso eza na maboko na bango. Donc il y a zolo ba makamoko eza très capital. Eza passé. Arrêtons de faire l'hypocrisie. Tout ça la hypocrisie le quoi to leka wana te. Moi j'étais bien, nga nazalaka bien, ba parents na ngai, ba parto, ça na ba parents na biso bana ba caractère kaka nga nazalaka bien. Mais oyebi tabou oyo, yango zo mema l'hypocrisie à nos enfants. Na ba zelo mon boy. Moi ni siko yo on a remarqué chez biso bon, chez biso africain. Mingi pena. Au moins papa, même maman, même parents, préparer le monter pour la bana. Mais, bana ba okola,
bazo bole siko bana fu ba aider bango mais bino bo aider bango ti siko ba aider bino nene thank you siko blo kona tout ça blo mo très important le bela rango biso siko chance tu na ba mikili na ba photo to comprendre to kokoma pena éveiller que de la culture na biso ba tradition na biso moko pe ezaka te ko za biso ka ezaka bien ba mbebele pe ezabe fo ba défaut za makasi po ba para surtout awa toujours comprendre que non bano to bota awa bete o to kola awa to na de culture voilà et la faute na biso te bo menge so na poto ngati nga famille na pena la famille na ko to ba mère na biso sala pena bulumo ya makasi bayana biso nyoto mpeza na bete na baba na maboko ambisi amlo ko na bi babula bien batimba pozulo na Congo na tusu na za kuluna bete na ki musala ki soda na mbiti mais la famille na babula déjà bano to na poto siko boyina biso poto to yekoli bon ça peut pas chance qui ne doit pas to et puis mon makambo peut-être to aider pe la young generation na bana biso nezinga bana to botala na mbugo déjà au moins na otini mwana première fois deuxième fois troisième fois bidad why don't you just go get yourself siko na problème bata mais siko na biso et du même poli siko jano mwana ngai soki ya 6 ans les dimanches moi na 6 ans trop éveillé yo Robert rotina tine daddy why you always sending me why can't you just get up, go get yourself. Siko, na sali na mbeti mbata. Mais au moins la Colombie no même solo otinde petro. Mais en tant qu'Africain, on le bannit moi na za impoli. C'est pas parce que biso, on a pas na beta statif on a fait. On le culture. Biso. Tema to kola na ba robeta. To quand c'est éducation ni robeta. Non. Mais non les éducation te. Yeah. Ils ont pas. Wana sko zo shot wana down. Na pande na bena boye campagne na ngazali ko beta ba neza mabe. Soki kutu mwasi azobeta soki kutu mobala azobeta mwasi eza mabe boko beta siko mwana mobala beti mwasi bobite babe oni domestic violence domestic conjugal na français domestic conjugal kasi mobala azobeta ba mingi comme domestic conjugal voilà domestic na anglais domestic violence moi si mobala zo bet eza mabe osiko mwana siko donc yo zo betaka mwana yo na tous les rêves on pas après je respecte que mwana ngo soki azana problème ayibiso nene never ozo commencer da ennemi moi si na mbazo ozo bonisa moi zo bete to olongole bolingo ni mo bena mwana ti tant ozo beta retro ozo longole affection ya papa be ya ki mama ya mona ki to za rapena mama vandi kuna mona vandi kuna père emoso akoti na palin bana coin mais ebi ke ba parents mosusu eloni basala bana mosusu na de salon salon moko bazala bon mosusu bazala salon moko salon ngo batia clé ebi ke bana bakota te salon ana bana bakota te donc bana na kata ba chambre na bango batela bango ba TV batala ba TV kuna na chambre salon ezaka papa na mama donc bango kuna ba so na bango marque na bango po salon na ye abongisa yango bien a chasuki ba biloko na ba versage alinte bana bakota bazora tante ya rovanda boli esika moko na bana de l'autre le belande yango yo please ba parents nyoso tout lelo to ye apona ko aider parents moko place ozali photo tika caractère wana eza bien au moins temps bo vai na mesa bino so bozoli ensemble na bana ezalaka bien yango ba benga amour communication bo vani place mo bo beta masolo bozo solo la bana bazo sa ba aventure yango ezala bien mais biso le to ko comprendre na ba famille belé na ba salon na bino bo bongisa ba salon bo te ba kita pembe bo décorer kitoko bo tana clé bana bino ba kota na salon te bo sombela ba ba TV bo tile ba na chambre yango toloba lack of communication bozo miselo ko wana pa bana na bino ebina betelo mo boye po ngana koli no land na EPA banini ebina Hollande na Hollande na peba ba mela mili ki to ba kumba ba velo 3 na Hollande ebike kuna 18h so koki ba do quartier nyoso ba koti na ndako ba kolia ba mama papa bazo bela
bazobela it's my click it's my click it's inside bazobela era kolia kokini omona ki ba famille tu bazobela bana na bango That's nice. Eating time bazobela bana tu bazobela bana bango tu ozomba bebi po parce que baya bakota pona bolingwana eza kitoko ozomba yo tuzolobela kino communication eleki nyonso donc papa mama sala effort ya communiquer na bana na yo tolobi te ke non bana to bakola bazaba parfait ba onyoto mais yo ne sala musala na eta ke papa eta ke mama omona résultat azali ne babara ke non pour mi go français na mo beta moi No problem. L'homme propose Dieu dispose donc les toujours guide bana na biso effort ya kosunga bana na biso donc beta eza mabe faux éducation voilà benato ningato kizate obeta panga ba beta ngato ça na ngapela ote et éducation na ngate donc ya ngwana to ba communication na bana papa sur na mwana mama sur na mwana poto ke liboso quoi Donc Ginette ça avant ce qui concerne le kolobim likamba obeta omoni ceux qui obeta mon eza le quoi mutune na ba par exemple lion oyoki ndenga gangaka o message no déjà muto na pesa en fait je me na linga lo ba mingi papa expérience na ngamo ngapi na so obeta na sa ko comme ça sous têtu mais lorsqu'on a linga lo quoi trucking ezate so lingo zwanga fansa ra solo la ngai mais so ki ozo gangela ngai ozo betanga na ko na trouver normal donc na yebi ke no sana ngelo ko ba betela bonga donc c'est mieux na sali donc nzoto na ngeza use ya ko beta na yebi ata na sali na ngabo kasi ndeti na bakolisa biso na beta mais comme na normal o est important le gato loba talking éthique la ko beta bien sûr na nzoto mais comme si mwana mo azo yina yo andimi na e obeta et puis le connaît comme ça en terme be amour eza esouté si ko what's the point mwana aya ko sola no makamutanga na bolingo na ote y a pas l'affection o ngana ebeza ka beta na bongai amour eza la te naza bolingo te comment est-ce que na yo fan so mama j'ai un problème na likambu to solo la so na ye o shout there's no point but talking is the key please pardon vraiment ko solo la eza qui ya mwana ya vie eza ndemo ka neto bana ba relation ceux qui bosola te dialogue exacte eza na moté ya omoni ba mabaye bende to ba communication so exacte oyebi ndeni ko alinga boy te c'est pas na communication ndenge oyeba ke mwana o alinga boy mwana alinga te mobali o alinga boy mwana alinga boy te c'est ça omona na mwasi na mobali bolingani bokangami mbaba beti mosi mbata ya mwana na yo beni I'm telling you. En tout cas, donc bokoni donc ezali penza linda donc vous avez smoking na donc lisolo que ne mwana na yo moko asane vrai yo bata obi na obi pourquoi obi ngai na ngana meka ba buzo bana na mwana nga na betaka mbata mke pa obi kina bima boy mutema na biso yo esui na zonga blanda na bisore bebe non mais mutema niveau soit et le grand que si ko mwana na beta ki mbata na muke miso sku ya telenga niti ikure believe ki dada beti niti la dad yo ba ko best friend na donc atala na miso mo bona mawa na mona bima mais na kokata iska na ke na zonga pena ndako na vandesie donc na mona to mo sola depuis on a fait on a be baby I'm sorry money boy et ça n'inga passi oh yes so money aseng sorry it's part of communication when you do a mistake or say a mistake or hurt mwana na yo toyeba ko senga pe ba sorry parce que bana pe bana mitema wana donc smoke a beta ki mwana mais moni ke mwana za blessé aya lobite sorry baby sorry o hug mwana to lobite ke to komaneti mindele soki ndenge nini mais moi eloko wana sala ki ezaki important mwana moni ke papa asengi sorry donc to chiter na émission na biso donc ezalaki kitoko koyamba bato o mi balé donc to mona Ginette to mona Smoky donc ba sepeli si biso donc bino boza open na Anita Mafita show donc boza
welcome merci pour la participation na bino to elo moko kana ngana baksa muni loko amki olobaki na pona zalite na sauté ka moko omuni loko olobaki c'est très important sur règle ndé bolobaki mamba règle so mona règle na 10 ans et yo ka soni et raison parce que na tant déjà mona régler ça veut dire que nzoto na déjà comment fonctionner comment ba feeling ba sentiment nzoto siko yosko faut comment yé so mona age ndo régler boy so online na mobile obandi ko expliquer ce ko ndenge azali ndenge ko se mettre pour msupe bana waza azo régler en plus à sa propreté. Thank you so much Ginette, thank you donc le bateau la next émission en tout cas so moye famela en tout cas to sepeli mingi bino mo bomoni so to bito continuer ce qui vidéo ebima 2 heures du temps ezamulai donc to kata baozonga lisusu baozonga to lobela suma solo donc to pesi bino su merci bonde kolanda biso please ba para to zo bondela bino communication na bana na bino eza bien surtout bano ba comme na âge ba teenager to banda partir 13 ans mata likolo il faut que so na bango bien moi na yo a régler mama ko yo ka sonité solo la na ye banda ko talise mabena malamu yaya omoni âge komi na ngosoko lala mobali okozwa zemi ya mobali pe sola kana soko lala mwasi okozwa zemi yango moni bana misusu bazokende kokoma na bazemi moko libanda akepeti na niveau ke longolango po mwana koza pe 14 15 16 akomi na zemi soko ake longolango ayabi na hôpital aza bezo ba parane baye baté boye baté ba longolango ezate mais soki boswane bien akomi na problème wana aza mwana ozelo ko sala te oboma mwana tiso akomi na zemi to encourager te ke bakoma na bazemi tozoloba soki erreur wana esalami aza mwana il faut ko sola ya mwana to ngaka to so na bino please ba parents bokso na bana bino to lingi bino mingi en tout cas nanita ma invitation de tolobeka biso tolobela lifestyle mode de vie ndenge to vivre la nanita ma invitation nyonso to eleka please ba ya bobosani ba abonner na biso subscribe na Anita ma invitation ils émission ya kitoko abonner émission OK non na senti que tout la tala rango en tout cas eza ko éducation te ya bina lifestyle ya lifestyle ndenge ko vivre lifestyle parce que éducation pe ezali way of life éducation ezali way of life donc vous subscribe botala rango trop bo share bo kabola bo partager donc nous tout pour ça na Anita ma invitation pour na ekeli boso bo sala yes thank you very much thank you so much abonnez-vous massivement déjà l'opinion to sepeli thank you smoke aye donc pour parler oyo code international eza ani lisusu 9278 donc badi mikolo yende mutakangi masolo international tala kala Ginette bini pona ba abonné na biso Gina mechola noir mechola bien yo ka poso kitoko sorry maman c'est ça abonnez-vous massivement la chaîne Anita ma Vita Show bomoni donc na chaîne bondozo mama kitoko goodness merci beaucoup maman tolingi bino mingi boza toujours branché baza toujours wana pona biso okay merci we love you guys, see you next time ndenge toyeba kaka one love Éducation de makambo, that's the key. Communication de makambo.